Yahweh. Kolala kolamuka eza abitidité. En tout cas, ndenge tozali kosambelaka chaque tongo tozo passer ba temps malamu o tozo bengango breakfast ou bien petit déjeuner ya tongo na lelo. Tozo keno komisa nzambe kopese merci pour abatelaka atombolaka netolaka bobo meseni na yebisaki bino ke mwana na nzambe azali oyo azali adorateur. Un adorateur azali oyo azoyebisa na nzambe ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il est. Parce que nzambe azali koluka ba adorateur en esprit et en vérité. Alors merci na ndenge tozo ki na bino na ndenge tozo za na bino eloko liboso so la mungi na tongo banda kokumisa nzambe. Kolo na tondio, kolo na netolio, kolo na sanzolio. Merci pour nzambe malamu. Merci pour za mobateli malamu. Merci pour na lala ki lokola mokufi mena lamu ki lokola mutu na bomoy. Merci pour yo batelinga butu mobimba. Merci pour na moni tongo lelo. Merci pour soki na za na bomoy se koza sona posana nga. Na tondio na kumisio na netolio. Nzambe moko te aza lokola yo. Nzambe moko te abatela lokola yo. Kumisama na yo, netolama na yo. Na tondio nzambe. Oza nzambe na bomoy. Oza nzambe malamu. Kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, mokili mobimegumba mela yo. Soki oyebi nzembo te, landa ngai. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kitisangu ya na yo nzambe na ngai, ona ndako na ngai ye. Kitisangu ya na yo nzambe na ngai, ona mboka Kongo e, sembola loboko na yo nzambe nanga. Ona mboka Kinshasa e, sembola loboko na yo nzambe nanga. O ba wande bakima e, sembola loboko na yo nzambe nanga. O pambola ba Kongole, Yahweh, Yahweh. Kitisangu ya na yo nzambe nanga. Na kati ya diaspora e, kitisangu ya na yo nzambe nanga. O na bandako na biso e, kitisangu ya na yo nzambe nanga. O na bana Kongo e. Bien aimé, toujours no yembela kokumisa nzambe konetole po za nzambe malamu. O zali nzambe na mawa. O ngana tatoli ngolu na yo, bolingo na yo mpo nanga, etindi na gumba mela yo. Nkolo yo linginga mingi, na moni yango na bomoi nanga. O ananazala kimitele ngano, olokotaki yo sukolinga. Oyo komisinga moumbu na yo, nakopesa na yo nini ye. Pona maso usalelinga, ngana pesa na yo nini ye. Pona maso usalelinga, ngana pesa na yo melesi. Napesi yo merci pour za mobateli na babateli. Napesi yo merci pour za motomboli na batomboli. Napesi yo merci pour za nzambe malamu. Ozali nzambe obatela kotombola konetolaka. Merci pour mon singa susu tongo lelo. Merci pour yo bateli ngai. Merci pour za nzambe malamu. Mokeli na bakeli ezali yo, mobateli ezali yo, motomboli ezali yo, monetoli ezali yo. Kumbama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, kumisama na yo, moko te akokani na yo.
kumbama na yo nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka yo kumbama na yo nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka kumbama na yo yo nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka yo kumbama na yo nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka okumbama na yo yo nde nzambe ya Kongo kumbama na yo basantu baembeli yo kumbama na yo nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka kumbama na yo mopesi na bomoi kumbama na yo basantu baembeli yo kumbama na yo nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka okumbama na yo yo mopesi mikanda kumbama na yo basantu baembeli yo kumbama na yo nzambe malamu kumbama na yo basantu baembela azali ndenge moko lelo libela azali na bomoi lelo lobi libela azali ndenge moko lelo libela azali na bomoi lelo lobi libela enkolo Yesu yaka 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 Yesu yaka yako sala yaka yonde nzambe malamu kolo kita na bomoi na biso kita na bomoi ya ba o bazolanda biso kita na ba oyo bazoluka yo yo ozoluka ba oyo bazoluka on esprit pe na vérité kolo kanisela moko na moko oyo azolanda petit déjeuner oyo akoma kolamuka na 5 heures po asambela na biso akumiso anetola yo zwa na yo lokumpo za nzambe kumisama na yo netolama na yo nzambe mobateli nzambe motomboli oza nzambe malamu na tondi yo yao na komisio na netoli yo nzambe nini alokola yo nzambe nini abatelaka lokola yo nzambe nini atombolaka lokola yo moko te aza lokola yo moko te abatelaka lokola yo moko te anetolaka lokola yo moko te asanzolaka lokola yo nzambe na bomoi nzambe malamu nzambe mobateli nzambe na netoli yo yao na sanzoli yo na netoli yo na komisi yo na sanzoli yo zwa na yo lokumu netolama na yo sanzolama na yo zwa na yo lokumu bobele yo yawe bobele yo o bobele yo yawe bobele yo bobele yo bobele yo yawe 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 mosusu te nkolo mosusu te tala mosusu te nkolo mosusu te mosusu te mosusu te yawe mosusu te yawe mosusu te yawe mosusu te yawe bien aimé na tongo na lelo asali biso grâce to lamuki to zana bo moi to so tala to banda ko tatola bakomo na lokumu to tombola bakomo na lokumu po ya vandikati na masanzoli banda ko tanga bakomo na lokumu komono Adonai komono El Shaddai komono Adonai komono Elohim komono Yoshua Mashiach komono le Dieu tout puissant l'omniscient l'omniprésent ozali Rafa ozali Tchedkino ozali El Shaddai, ozali Adonai, yonde nzambe malamu, yonde mobateli na babateli, nzambe mobateli, nzambe motomboli, nzambe monene, kumisama na yo, ozali bandeli pe suka, ozali roi de roi, ozali seigneur de seigneur, yonde nzambe malamu, yonde mobateli malamu, yonde mosungi na kukamu, yonde soko semboli loboko,
kolo nani yango akoko kitisa ba oyo pambola onetola bango ba oyo netolo pona bango to netolo yao to sanzolo yao zwana olokumu na kombo na Yesu Christ. Amen. Bien aimé, natongo la lelo tozokende ko partager sur nguya. Bato ebele bazo benganga, bato ebele bazo komelanga, eloko etini ngai lelo na parler sur nguya Yesu apesi biso parce que bato ebele bazo sous-estimer nguya onzamba apesi bango. Omoni tango tozolamuka, tango tozosala petit déjeuner, bozwango na cadre ya passe-temps te, mais bozwango eza nzambe moto azo visiter moko na moko. Bien aimé, inspiration ya nzambe esalaka boum bala moko. Bomoni ndenge bato to basepela nde bato bazolanda ngo, c'est-à-dire euti na makanisi na ngate me euti pa nzambe. Nzambe so azolinga nini? Azolinga kolisa bino. Parce que dans l'église, bato bazui temps ya ko senga bato mbongo, ya ko prophétiser, mais bazui temps ya ko former bato na prière te. Or Yesu lera ko ya akoya ko zoba faisait des miracles te. Aya ko zoba oyo ba mona loboko nete mais akoya ko zoba oyo ba pesi bo moina bango pa nzambe. Ba oyo baza ba adorateur, ba oyo bazo adorer en esprit et en vérité parce que so comme adorateur en nzambe au côté na monde mususu o bando forcer ka makambu te. Nzambe ba no visiter parce que ye moko aza na kati ya liloba na ye. Alors, tout ce que nous avons dans Matthieu 10, tout dans Matthieu 10, tout dans le premier verset, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 1 à l'obi, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Dans Matthieu 10, 16 à l'obi, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges. Vous serez amenés à cause de moi. Wana muti. Nazo lukawa côté apesi biso pouvoir. C'est là. Tout le pouvoir apesi biso lobi boy. Na Matthieu 10, 9 alobi, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques villes ou villages que vous entrerez, informez-vous s'il s'y trouve quelques enfants dignes de vous recevoir et demeurez chez eux jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-le et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsque ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour de jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins vigoureusement que celle-là. Nzamba apesi biso pouvoir même ya ko secouer mabele na ndaku to vilo baboyi ko yamba yo et puis Bible ezoba ke ville wana oyo to ndaku wana boyi ko yamba yo soko secouer makolo ndaku wana ekozala traité plus que Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Sodome et Gomorrhe boyebi moto ekitaba zikisa babomango. Alors ezokamwisanga mwana na nzambe mutu na nzambe ayamba Yesu asambelaka me na butu azobanga ba mpuku na butu azobanga ba niao na butu azobanga ba toutes sortes ya ba insectes oyo na environnement na biso ekomi c'est regrettable mais ali mpuku niao muselekete quoi encore ba nzinzi ya nzambe ezali ya milimo mabe pe ezali ya nzambe ezali ya milimo mabe ezali surtout biso na Angleterre baniao baza ebele donc so na bimi liboso ndako nanga en tout cas pona kende
et pas ya mondi bunanga ko somba courant bien nini na kokuta na 3 na 4 niao do ba niao wana ezate ke ba uti Afrique ba yeko lukanga to ya ba pasteur ba sataniste ya Londres to Manchester batini balananga non eza ba niao o eza na Angleterre parce que eza ba mboka na bango soki na bimili banda na kutani na mbwa elakisi te ke mbwa wana uti Afrique to mbwa wana ba pasteur ba sataniste de batindelinga mais mbwa ya mystique yali nyawa mystique yali nyawa ba demo pezali alors bampuku bandeko nanga bampuku lelo oyo eza phénomène na bandaku na Paris na Bruxelles na Allemagne na Angleterre wapi bampuku yali tango bampuku ezokota na ndaku mwana na nzambe ndaku oyo Yesu Christ aza Seigneur pe Sauveur balobi aza le lion de tribu de Juda oyo azongaka liboso eloko moko te abangaka eloko moko te atelema liboso ya porte na yo naza na kondima te ke yo yamba Yesu lokola Seigneur pe Sauveur ndoki akoya kokota na ndaku na yo nyawa akoya kokota na ndaku na yo mpuku akoya kokota na ndaku na yo parce que le lion de tribu de Juda soko yambi Yesu afandi na porte no azokengela yo ndenge ba mama babotaka bazwi bana balalisi bango na mbeto balobi pongia ba bébé ndenge mutu ayambi Jésus Christ azali. Alléluia. Ndenge mutu ayambi Jésus Christ azali. Mais toza na facteur moko, toza na poto awa, toza na ba problème ebele. Bato ebele, ba utaki Afrique, bazaki na modernité te. Azalaki ayebi salle de bain te, ayebi cuisine te. Bien aimé, avant to ba nomona ka ba démon un peu partout, total nan ba cuisine na biso zandeni. Total nan ba poubelle na biso na banda ko zandeni. Parce que des fois bozo funda na diabolo azokamwa. Diabolo azana été. Yo salle de bain na yo soignaka ngo te za pembe comme noir. Ba papier hygiénique et puis partout. Kende na ko checker salle de bain na yo, kende contrôler salle de bain na yo. Biloko no surtout oyo eza na place na ngo te longolango ni kango bien tiango na propriété. Kota na cuisine na yo. Omona ba mafuta mususu olamba ya soki na 1990 ti lelo eza na se ya cuisinière na yo. Ba sani salité, ba lutu salité, mai pamba na kopo zei moye muta melate, ba voisin ba yebi oyoka apende batonga kayo. Siko soki salité oyo yo ole, ba chambre bana na biso ba alia, ba chambre bana na biso poto baza na yebi te za mawa. Problème eza partout. Bana ba pasteur, bana ba tubaloba na la, bana ba ndokina, bana ba tubasambela ndenge moko. Kende na sa ba mbeto, comment bana aller? Aza toza na ba mesa a salle de séjour. A olia awate, azui nyoso na chambre, soka ale azui sani abogi na sa mbeto. Des fois bo kombo la kana sa ba mbeto bana. Bo mona ba poubelle ba salite ale manga boaki, ale mukokole aboaki. Alo biloko wana ezobenda ba mpese, ezobenda ba ngungi, ezobenda ba mpuku na ndaku. Diabolo azawana te, demo azate, tata mwasi na yote, noko na yote, pasteur na yote, nganga moko te, mal propriété na yo. Batu mususu kutu, boli misangana, esu eme na ye moko. Esu eme ya ye moko. O ye moko asukolaka. Oli atandango libanda, autandango na kati ya ndako. Tala. Ezala batu mususu ba lembisi biso koyamba bango. Soki mutu aye na ndako na yo, okopesa ye Pepsodent, okopesa ye brosse à dents, soka ye mukola liboso parce que na bandako no so civilisé zalaka. Mais yo okopesa linyuka, okopesa ne suemete. Il faut y aller linyuka na ye. Mais comment se fait-il yo oza mokolo okena ndako moko ba yambi yo, okoti na salle de bain on vandi pozo sokola. Ozui linyuka okuti wana obandi kominika. Ozui gants de toilette okuti wana obandi kominika et pourtant gants de toilette wana na ba shop eza na ba 1 euro, ba 1 livre tout. Donc ozali mal propre. Alors soki makwanze bimio, soki bambube bimio komona ba démonter yo mo mal propre. Et sueme eza personnel. Gillette eza personnel. Pepsodent eza nani Pepsodent kozala bosale binono mais brosse à dents eza personnel. Mais comment yo koti na salle de bain batu au sokoli parfois si au repansa même pas bimio kenayo. Tala ba salité oyo zo la biso ba mpuku oyo zo la biso ba nyao na ndako. Mutu mususu basani na ya sokolaka te, cuisine na ye eza trop sale, ayebi ko bongisa cuisine te ninte. Alors, siko l'air yo biloko wana nyoso tu ya salité ekoli na kati ya cuisine na yo.
bampuku bakomi kolanda biloko kolia yo bimi na 2h du matin oyo melama omoni mpuku azolenga tata mwasi olie nzambe na Matthieu 10 premier verset bazobani Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons soki eza solo ke mpuku wana aza tata mwasi na bino mpuku wana aza noko na bino mpuku wana aza bokilo na yo mpuku wana aza démon auti Afrika ye yo za mwana na nzambe ese nzambe ayebisi yo okima ye to nzambe apesi yo pouvoir ya kobengana ya kochasse ba démon nzambe ayebisi yo benga pasteur na yo to yo moko olamuki yo bandi kochasse ba démon tala ndenge tozo kobebisa nguya na nzambe na kati na biso oloti ndoto mabe oza na tina kobenga pasteur te oza na tina kokoma te bamsusu bandeko na nga so na tina bino ba message bakomi koabuse na ngai mama mususu azokomela nga alobi proverbe na moto akima na banyongo na nga nzambe na yo atindele moto po ayofuta nyongo ese nga nakomi nganga nga nakomi charlatan alakisa nga deja nanu na verset nini biblique yesu moto akimi na nyongo ayepa ya yesu po yesu atindela moto wana moto sadi soki mutu aza simple azoyamba bino bo abise na ye te nzamba atindi nga po boza na baproblème boza na basusi banyokoli bino tu alors ntango nga nazopesa temps soko oza mayele koabise na nga te nzamba apesi biso pouvoir ya kobengana badémon nzamba apesi biso pouvoir ya kobengana badémon alobi meme soko okomi na esika baboyi koyamba yo opupoli makolo na yo balobi ndako wana na ville wana ekozala maltraité koleka Sodome et Gomorre alors nguya oyo nzamba apesi bino eza wapi nguya wana pourquoi bokomi kobanga banyao pourquoi bokobanga nga naza awa so okenda la police ya mboka na biso babwakela nga deja banyao ekufa bakanga na basachet porte ya liboso na porte ya nsima ndako je crois bato bayebi nayebi te banyao yango soki ya kosala nini nayebi te mais lokola toza na mboka loi na kobenga police aye kokonstate ke nyao akufa awa bakena nyao bakena ngo combien de fois na butu bapaster bandoki baya bameka nga bakota bakoka te combien de fois bato basala ba groupe bazwi binibis balobi balongwa Londres baya kosatake na ngai nazwi mwasi ya mutu te nayibi mbongo ya mutu te nasali mutu mabe te me bazosatake na ngai likolo ya vérité combien de bavideo basali mpo bakosela nga makambo bible elobi bakoselo makambo me bakuto nango te soko ozala ya nzambe bakokoselo makambo bakomema na batribunal nzambe combien de fois bafundi nga na la police mpo kaka nasali émission nga nasali na tangi ya kombo mutu te pasteur moko akoko funda tous les bapasteurs à Manchester baluba bafunda ngai bato bayebi police ayebi mais lokola naza na pouvoir ya nzambe aucun démon aucun sorcier akotelema même na porte nanga et bato bayebi nga na tambola nga naza na bagarde corps te po mwana na nzambe solo soko yambi Yesu apesi yo ba esprit ba ange bakomi kobatela mwana na nzambe ya solo azali oyo atambolaka na bes esprits toza na bato mosusu omona moto aza noir aza mwindu aza complexe amoni ke aza mwindu aya kitoko te fo atela akoma pembe po akoma kitoko eza complexe moto aza complexe ayaka ndenge wana aomona lokola pembe kozala pembe za bien te funa koma mwindu omona lokola kozala mwindu ya bien te funa koma pembe so moni mutu azotia tioko mutu azopakola azala pasteur azali a complexe na problème na nzambe alors bato ndenge wana toza na bango ebele bato baza esprit faible musala na bango yango wana ali kokorige nzambe oyo apesa yo te oyo ayebi nzambe oyo apesa asala yo noir ayebi preuve banda okoma pembe ese obali tala na voisin na yo mutu mwindu azakaka mwindu abali mais yo changer longi obali te bien aimé nzambe apesi biso pouvoir en tout cas botika kolela kao namoni nyao namoni soko moni nyao telema loba na kombo na Yesu nzambe apesi biso pouvoir ya kobenga na ba démon yo esprit ya nyao yo esprit ya ba démon yo esprit ya mpuku na telemeli yo bima na ndako na kombo na Yesu et puis bien aimé tango nyonso tu bazopesa ndako ou ozokende kota na ndako ou osomi ndako est-ce que yo yebi ndako yo vandaki banani bazalaki wana soki biso oyo tozali bato na nzambe
tout ça va te gêner chaque vendredi dans la gêne et prière nazo lela pour na Congo pe pour na ba Christ même veiller tout ça na Paris tout nous semble la pour na Congo pe pour na ba église corps de Christ. Donc, à place tout ça qui a prouvé intercession, il y a un logo à liboso to semble la pour na Congo et logo a mis balé to semble la pour l'église. Tu es semble la pour na proverbe et pour na mutute pour na Congo na nombo na biso héritage na biso. Alors comment yo Nzambe a pesi yo pouvoir wana a pesi yo nyonso yo ozana vie à prière te au génératé au bon de la raté au lukakelo nzambe te ozana pouvoir wana Nzambe a pesi yo ko benga na ba démon yo so lotindo to muke obengi pasteur lotindo to muke otini texte non pasteur azali net lindalala elaksaka fete sike yali mais lindalala les aura parté to komi na ngongo banda yeso ya atika libre à entrer biso to koma ba sacrificateur mutu tout akoko kota ozasu na tina pasteur te yo moko fosa rencontre personnelle na Nzambe. Bien aimé, Bible zoloba awa Jésus alobi je vous ai donné du pouvoir pour chasser les démons. Mais yoza mwana na Nzambe oyamba Yesu alors comme ko benga bat na Afrique batindela yo mungwa batindelo mai batindelo sukali batindelo mafuta pose ngenge po benga na ba démon po benga na ba esprits po benga na c'est pourtant na maboko noza na pouvoir akombo na Yesu et pourtant Yesu alobi na pesi bino pouvoir po benga na ba démon ba diable ba yebi yango ba démon ba yebi yango ke soki tembe soko zola na butu olotika ka ndoto ke bazo bundisa yo po ni so lobi au nom de Jésus démon akima ayebi yango. Alléluia. Nzamba apesi biso pouvoir ya kobenga na ba nyau ba démon ba nini meto tala ba drap de lit na biso to tala ba cuisinière na biso to tala ba salle de bain na biso to bongisa ba ndako na biso to tia ba propriété na ndako to tia mama sur ba parfum e ko benga na pe ba salité wana e ko benga na ba insecte wana olio ba no luka ba nani na nini ba démon partout. Et c'est rien na bino boye ba na Kinshasa ba balandaka internet te internet eza na Kinshasa mingi te bato Kinshasa bana banzala ba problème na bango baluka internet internet bino na bato poto bosa siko ba aventurier tout ba charlatan nyo so Kinshasa ba comprendre que il faut ba benda mbongo na poto au mona bango bazoleka na ba internet koya na ba masola lokuta koya na bo pesa bango ba numéro après pour abondela pona yo pesi $50 $50 $100 ozo pesa mbongo ba pasteur tala taba poto alia matiti ya poto ba pasteur ba kopesa ba solution na bino ba alia et quand vous savez que mutu so ngana zaka na poto me na pesa ka 10 na ngana Afrique non so oza na poto luka pasteur moko ya poto oya landela ka vino awa opesa ka 10 na pasteur ya Kinshasa pesa ka ba don soutenaka ye yo kozala tozaka na poto 10 na opesa na Afrique ba okosa bino yawa na retour azopesa mungwa azopesa mai azopesa na ba mai bibembe bando tiango na ndako changer ni bien aimé batu oyo ya internet bazu bino ba pro yango ni basala azosala émission azo bino bana poto do azosala na bata Kinshasa te bana Kinshasa batala ngote alors faut boye ba aventurier ba komi mingi na internet pona ko luka ko séduire bino bata poto. Or na poto boza na basali pe oyo baza capable ya kosala nyonso tout. Bien aimé Nzamba apesi yo pouvoir. Nzamba lobi na pesi bino pouvoir otelema ba démon, na pesi yo pouvoir nyonso tout. Alors soko za na pouvoir te na prière na zo sala nguya ya Nzambe ko bime pa nanga ekokota na kati ya vie na yo et changer bon moyo na yo pote obando benga na ba démon pote ndaku na yo ezala sous visiter te na bututo na moyo parce que ngande na boy soki ndoki ameki ko meka ko kita awe pa nanga kindoki nesili kindoki na esili soka meki ka ko pumbwa na circonférence ndaku nanga kindoki nesili botu na batoyo ba meka awa ba ko sabino ke no mutu wana azana Nzambe yango no omona bakoma aza ndoki aza boye bo ngana ndoki ngana aza boye pona ni bofinganga poni bokena ofunda ngana na police boso yoka ngana fundi mutu ngai na loba makamnanga esili na zu bible na lobby naza na tina tena no funda yo et puis mutu makasi ba négocier so mutu aleki bino na makasi faut ko négocier na yi Yesu yo malamu papa yo bolingo O Yesu nanga mususa zalite Yesu yo malamu
papa yo bolingo o Yesu nanga mosusu azali te yo nde nzambe ya bolingo oza nzambe na bolingo nzambe na bolingo nzambe na bolingo ozali nzambe kitosala ozali nzambe kitosala nzambe kitosala nzambe kitosala yo nde nzambe yo malamu yo nde nzambe yo malamu nzambe yo malamu nzambe yo malamu landanga na priere loba nkolo Yesu yo opesaki biso pouvoir ya kobengana bademon ya kobengana baesprit ya solo na kolanda mateya ya mosali no proverbe 30-30 nazosenga nguya ya kombo na Yesu ekota na ndako na nga ezwa contrôle ya ndako na ngai kolo na tous les 4 coins kombo na Yesu makilo etangaki na Golgotha epurifie ndako na nga epurifie bakwa nyonso tout afin que aucun démon aucun sorcier akoka kopumbwa libosu na butu awa kolo tikete ba ange no bazwa possession ya ndako na nga banda lelo na batama na se ya mapipi na yo yolo bat bible lobi ke ba o ba batami na se ya mapipi na yo mutu mo akoko simba bango te kolo na yebaki te ke yo pesinga pouvoir na yambi pouvoir na kombo na Yesu oyo kokomisa nga invincible oyo kokomisa nga instoppable oyo kokomisa nga intouchable oyo kokomisa nga mundoki amona nga te asimba nga te anyokola nga te asimba bana na nga te kombo na Yesu entouré ndako na nga ebatela bana na nga butu moi nakoma invisible puissance no surtout au monde des ténèbres ezala nul pe esala eloko moko te pe sans effet na kati na bomoi na nga na bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo nzambo yo nzambe malamu nzambo yo nzambe malamu nzambe malamu nzambe malamu nzambo yo nzambe nelinga nzambo yo nzambe nelonga nzambe nelonga nzambe nelonga oh soki tosengi akopesa tosengi akopesa kosa akopesa akopesa soki tosengi akopesa tosengi akopesa Yesu akopesa Yesu akopesa nzambo yo nzambe nelikya nzambo yo nzambe nelikya nzambe nelikya nzambe nelikya kolo tika ngana bondela sikonde kunanga zala kimia kolo na pouvoir o pesi ngai etant que moumbu na yo olobi ba o tokobondela yo okufungola likolo soki pe tokabi yo okufungola se po okotisa bango me na ngongo tozokende ofungola lola mpona bandeko nyonso bazolanda biso kolo soki eza na bato bazali kolota bandoto batata mwasi banoko bazolanda bango lokola bayambi puissance ya kombo ya Yesu banda lelo batata mwasi bandoki wana balotaka ndoto ye azobeta bango filmu kolo soki bazali kolota bandoto banyau bampuku bazomenase bango banda lelo balota bandoto paisible balala les lions de tribu de Juda ezwa contrôle ya ndako na bango ya bana na bango balala bandotaka bandoto ya kimia balala balota bandoto bazoseka bazobina soki eza na bato bazali kolota bandoto bazolia mikwa bazoza na bafeti bazobunda bazobina na bolumbu kolo na telemeli yango mpe na bandi koimplante croix na yo na kati na bomoi ya bango na bango kombo na yo na kati ya bomoi ya bango na bango kombo na yo na kati ya bomoi ya moko na moko longisa moko na moko pesa nguya na yo kati na bomoi ya bandeko na nga yo za nzambe malamu totondi yo tokumisio na kombo na Yesu Kristo. Bien aimé, tozali na programme ya veillée miracle na Paris et vous allez le 8 avril donc wana et vous allez na RRB na Le Bourget et puis à partir il y a le 13, 14, le 15, le 16, le 17 nazabongo na choisi le roi et pas il y a apôtre Iyoko. Donc banzembo bozoluka boya bokuta ngokuna tokopase ngonga moko ya kitoko ya enseignement ya prière o nanu bomonate parce que nzambe azotambola na biso pona ko établir bokonzi na ye nzambe nanga amona moko na moko journal lelo za journée malamu o yazokino luka musala nzamba pese musala o azana ba problème ya immigration nzamba toucher officier oyo
azodili na dossier na yo, oyo aza na problème ya ndako nzambe apesa ndako, oyo aza na problème ya kobota nzambe apesa kobana, oyo aza na problème ya bana mutu pase mutu bayokaka te komema impolitesse na ndako mpe komema basali te, nzambe avisite moko na moko, tobondeli yo tokumisi yo nzambe malamu, tonetoli yo yawo, tokumisi yo yawo. Kumama na yo nzambe malamu, kumama na yo basantu baembelaka yo, kumama na yo nzambe malamu, kumama na yo basantu baembelaka yo, kumama na yo yo nzambe malamu, kumama na yo basantu baembeli yo kumama na yo nzambe malamu, kumama na yo basantu baembelaka yo, kumama na yo mopesi na nyonso, kumama na yo basantu baembeli yo kumama na yo nzambe malamu, kumama na yo basantu baembela. Azali ndenge moko lelo libela, azali na bomoi lelo libela, azali ndenge moko lelo libela, azali na bomoi lelo libela. Enkolo Yesu yaka, enkolo Yesu yaka, enkolo Yesu yaka, enkolo Yesu yaka, enkolo Yesu zonga, enkolo Yesu zonga, enkolo Yesu yaka, enkolo Yesu yaka. O akumbama, Yesu akumbama na bomoi nanga, akumbama, imba nanga. Akumbama, Yesu akumbama na bomoi nanga, akumbama. Hazwa lokumu, Yesu hazwa lokumu na bandaku na biso, hazwa lokumu, hazwa lokumu, Yesu hazwa lokumu na bandaku na biso, hazwa loku. Oh anetolama, Yesu anetolama na bomoi nanga, anetolama, anetolama, Yesu anetolama na bomoi na biso, anetola. Oh akumisama, Yesu akumisama na bana na biso akumisama, akumisama, Yesu akumisama na bana na biso, akumisama. Asanzolama, Yesu asanzolama na bomoi na biso, asanzolama, asanzolama, Yesu asanzolama na bomoi na biso, asanzolama. O akumisama, Yesu akumisama na mboka Kongo akumisama, akumisama, Yesu akumisama na mboka Kongo akumisa. O akozonga, Yesu akozonga kokamata bandimi oyo bandimela akozonga, Yesu akozonga kokamata eglize nakobanga te Yesu aponanga bana bomwana, nakobanga te Yesu aponanga bana ndeko nanga, kobanga te Yesu alinga yo bana na mboka, nakobanga te Yesu aponanga ndeko nanga, kolenga te Yesu abundelaka yo butu na moi, nakobanga te Yesu aponanga bana ndeko nanga, kobanga te Yesu apesaka yo nguya na nyonso, nakobanga te Yesu aponanga bana ndeko nanga, kobanga bandoto te Yesu apesa yo pouvoir nyonso, nakobanga te Yesu apesanga. O Yesu alinga yo banda bomwana, banda Yesu alinganga banda kikwiti, banda o Yesu alinganga banda masina o Yesu alinganga banda na lingomo, banda o Yesu alinganga banda na ba desert